Silverback, gay, simple, clair, direct, précis. Wolf, please don't do it to him. J'arrive dans les games, je suis calibré. Devant la tirette, pas besoin de tirer. Nous l'argent, on sait bien le faire. yakomona chasse koute pa mona na ngai nzambe atondisa ye ya koleka nano na mona bolingo ya bamama lokola ye te tala oyo na pete topesi eloko te me tala tozobima na sachet tozokende mpe na bandako bakoko bazosepela ebele mokolo mosusu mpo tolia mpe totonda nzambi tata kasambula mwana yoyo kutukeri nkuti nzala yingi katukeri ngindi kunde tulendi diansu ninsuzu. Merci na ndenge ba reconnaître ba mama veuve nyonso awa. En tout cas Bible ezoloba oya pesi nde ya pambwa mandako eyambaka bapaya nde pambwa maka matondo nzambe mukako swala ezala kaka o nzamba akosala lokola ngangola ya pamba me ya bomoto penza ezwa yambi esika ya mbote nzambe nde penza azala liboso na nyonso to akamba nyonso to pote esala biso elengi tosepela penza we nzambe atambusaki biso tokineli ye totiki nyonso na maboko ne tobone na kombo na Yesu Kristo. Papa na makasi na biso moko tokokoka te mpe na mayele na biso papa yo ndo konza bisiko yo ndo oriente pa yo ndo atambwisa biso akamba nyonso aloba osekosalema ya bomoto esala te na kati bazala nde instrument nzambe azala mokonzi amekama likolo ya nyonso akamisika nyonso. Amen. Tupeteni mokonzi maboko. Nalingi penza tokima mbangu penza na ngonga tobaki oza ONG te eza parti politique te ezali recommandation ya nzambe kosala gestion ya baveuve c'est-à-dire kokamba bamama bakufeli mibali nde babengi na lopoto veuve ezopesa ndingisa na kokamba baveuve alikanisi penze balukaka na moto pona nini kaka soki tata akufi mbamoko nzambe fo azwa soin ya bana bakufeli tata mbamoko mpe mama akufeli mobali nzambe azala défenseur na ye seke mobali liboso na nzambe eza na moto ya mingi mpe libala eza na moto ya mingi mpe kobota eza na moto ya mingi kobokolo mpe eza na moto ya mingi kaka nde mokili ya lelo tokoyebaka te mpenza tokomona kobota na motu ya mpenza te kozwa molongani ya kozala ne kovanda na ye tokozwa ngo kaka eloko moko ya pambala me tala nzambe soki moto azalaki na mobali alongwe yemba moko aye wana donc ntango mobali aza akoya te ayebi ntina mobali pembeni amen longonya na bamama bazalaka mpena na bapapa malamu longonya na bamama oyo baumelaka na papa akufi na maboko na ye baboti bana babokoli bakolisi tika ete nzambe na bino apambola bino tobeteli ye maboko amen kasi lelo awa toza liboso na bino bamama bakufi mibali boza bamama na nga koko don naza mwana naza koko na bino moko so botali nga pembe bita sokoki kotanga me likolo nango nayi mosali na nzambe amen nzambe apesi nga lotomo monene ya bontoma nzambe asali nga mpena na bolenge mingi nazala ntoma kombo na ngai Jo Lambik Danga Jo Lambik Danga na ye ekolo moko na yo koluka ekolo na ngai te na ye ekolo moko na yo amen so atala bien na komone kwa mongalo kwa moluba kwa mokongo te na ye ekolo moko na yo amen
Alléluia. Nzambe apesi biso vision monene pour la gestion na bino ba veuve. Na sima na vision o batu ba yebele ba soué na bango liko na bino ba ko sala on na nzira na ngai. Pourquoi? Parce que to solo la ki na bango na kati na motema ba simba maki na likanisi ya kozala pembeni ya ba veuve nde makomi na Nzambe elobi. Mususu alobaki mama na ye na papa ne temps bazaki na bomo moto akufaka liboso azalaki papa. Tango papa akufi mama atikalaki veuve. Na kopusa na pene na bino na kokonvoke bino nde tosalaki ke boza sensibiliser tokutana lelo so likambo eza tokoloba geste ezali tokosala susi neza veuve azanga première nécessité te. Et puis tout ça la plateforme moko boye tokutanaka po tozala courant ya bavi na bino po yebasa bango pe basa ko courant po so likambo ezali ba ebandeli bakosala encore boye te. Il faut batu basangana lingomba moko quelque part bakutanaka na nzela mokami moko bongo bangon sima bakora kokisaka likanisi bakozaka nango bakolotaka basalaka mpona ntina na baveuve bosepeli nango. Yango wana lelo toza na deuxième rencontre na biso. Alors deuxième rencontre oyo eza na thème nango oyo totiaki na partageaki na bango na yebisi bango boza na posa tokutana na baveuve na fin de l'année. Alors thème oyo tokotia po tokutana na bato mpona suka ya mvula oyo thème yango ezali mpona suka ya mvula oyo nazokabola esengo na nga na baveuve. Et puis bango penza eza eloko ekutama na kati ya motema na bango babaki na suka mvula oyo mpona suka mvula oyo bakabola esengo na bango na veuve. Esengo wana ekozalaka ya maloba te mais ekozala na elembo ya mwa misala moko boye ekosalema tout à l'heure awa. Balingaki te bofete bino moko balinga bakabola basuka mvula oyo elongo na bino na nzela geste ekosalema tout à l'heure. Amen. Alors avant tokota na kati na mama na likambo wana nalingi mpe nasala mwa rappel na yo mama veuve oza awa mpona kotalisa nani mpenza aza veuve nde tolobaka na mbala ya moto kutanaka ndenge na rappelongo mwa moke mutu ameka kosimba ngo mpe baza mwasi akufeli mobali aza veuve mpo liboso na nzambe oyo ezalaki prévu esalema lelo obaki mama na likambo esangisi biso babengi yango mpona suka ya mvula oyo nazokabola esengo na nga na baveuve bato bakabola esengo oyo na bino baza ebele na nsima mokongo na nga. Alors ngai mpe nazanga moko te naza na bato tolengelaki makambo oyo nazopesa merci liboso na bino longonya mingi mpenza mpona mama Odette esika azali longonya na boyi mama ega batami na nsima ya lido sokutanaka awa longonya mingi na mama Mati abatami wana azokibeka David kuna ye mpe asumi biso mpena makasi na kinzunzu na ye mpo lelo tokutana boye longonya mingi na ndeko Martin ayi mwana nga molimo mosali ya Nzambe mosakoli monene longonya mingi na mosali ya Nzambe Tishik bosepe na ye azali na nsima longonya mingi na Noël mwana biso pa sungi biso makasi leki nango aza pena nzunzu soki bomoni penza boye pa azali na nsima wana mosusu pa azali Christian mais mwa nzoto etungise moke namoni ete peut-être aza na nzela kana na embouteillage je sais pas ye pa azali na nsima en tout cas nazali nga moko te bato batamboli momoni bato baya kobenga bino mama atamboli azali na makambo mpenza ebele aza mpe mama veuve lokola bino mama Odette. En tout cas bazalaki na nsima wana tozalaki na nsima wana kosala nyonso tokoki kosala mpo lelo tokoka kokutana boye. Amen. Alors bandeko bazali na kotanga bakombo na bango te mais tokotika bango kaka na losambo bapekisaki mpenza totanga kombo na bango mpo mwa etando eki ezali ezokotala biso balingaki loboko epesi loboko mosusu ebombama bamona te Nzambe nde na oyo ya bino Nzambe na bino amona bango.
po eza nango te ONG eza parti politique tasi bazoluka te baposte moko boye na mboka soki mpe bakóma soki banani te bango mposa na bango ezaka bakokisa mokano ya nzambe likolo ya bomoi na bino mokano wana ya nzambe ezala lipamboli mpo na bavi na bango biso mpe toza kwa bakorbo mosuni batiaki na monoko na biso te kotika ya bino toyei kotika te ozole kozwi nsima nango so basilisi ke mutu nyonso azwi wana nde ezalaki ntina oyo esangisaki biso na mokolo ya lelo o mama likambo nango babengi yango mpo na suka ya mvula oyo nazokabola esengo na nga na ba mama veve tala esengo ezaka esengo ya maloba te bato bakokisi esengo nango esengo na misala nalingi bolanda nga awa mwa moke bakutamaki nango yango wana biso mpe tokokisa yango ndenge kaka bango bakanaki bilili ekokende bakomona topesi lokumu na nzambe ndima mwa moke oyo epesami epuis moto nyonso to azwi oza na kati ya liste oyo deja yango nasengaki banimero makambo nyonso ezala oyo nimero eza te lundi ya le 20 janvier ta mosusu bakoya te koyebisa yo aya ekomi kaka makambo koyeba tiki yo kidiba yo moko landa lokolo esi topesi yo mpo moto akoya kobenga bino azalaka mpe na botau lokola yo aza mpe na misala ebele ta mosusu mpe mwa mabibi bamingai na nzoto nde mpe oyo kaka yaka kokokisa communiqué wana donc lundi ya le 20 janvier tozala kokutana biso awa na 16h objectif toza mpo tosambela mpo na mabota na biso epuis to approfondir relation oyo totesa bino communiqué mosusu toza nango mpo na mabongisi ya makambo makoya lobi oyo tokosala elongo na bino kobanda lelo tokangi nombre oyo bozali lokola membre effectif c'est-à-dire que vous travaillez pour nous bien. On vous demande que les gars vous m'envoient boye. On goûte na rekoto goutana, to sangisa boye ko yaba na nganga na okeno be makuna moto asala mote na moninga mosusu. Nzambe mokesi mato na pesa no quelques requêtes et puis to clôturer. Matondo mingi kolo. Matondo mingi kolo Yesu matondo. Yawe na bola muno na lobi na yo matondo mingi. Matondo mingi. Matondo mingi kolo Yesu matondo. Papa na bola muno na tondi yo nde mingi. Matondo mingi. Matondo mingi kolo Yesu matondo. Pona kosala volonté na yo na bombi te na lobi matondo mingi. Opesi esengwa motema na lobi nzambe nanga matondo yo amona yo na lobi vraiment matondo mingi. Matondo mingi. Matondo mingi kolo Yesu matondo mingi. Oui, tozobonela tozozongisa matondo na nzambe na ndenge adispose mitema ya bandeko nyonso ambaso matondo.
Après-midi lelo. Na boende na konzima totindiki lo sambo pa na otata. Toyebi toyoki biso elongo na ba veuve nyonso surtout to bondeli to lobi amen bala misato. Amen. Amen. Nzambi tata kasambula mwana yoyo kutukere nkote nzala yingi katukere ngindi kunde tulendi dia nsuni nsusu tulendi dia losu tata nzambi kanata kuna koku kuluneni katabula nkose katabula ngo katogana bibi konderi nkutu biyi kama mukusane bibi bingi bisa kubetu ba mama utu yindulweri munsuka mvu kiesi kibeni yengolo yakikesa tugeni tu yanga lady munankumbu se mwane mpefe santu kakulumuka kagana mwana tata nzambi kalunga munankumbu se merci na ndenge ba reconnaître ba mama veuve nyonso awa en tout cas bible zoloba oya pesi nde apambwa mandako eyambaka bapaya nde pambwa maka tika libengi na ezala ya kokauka te nzamba pambola ye vi na ye foyer na ye ministère na ye oyo azosala nyonso ekende liboso nzamba monango esuka na nzela te me apambola ye financièrement akende liboso mpo likanisi na ye oyo ekontinue ezala malamu yango napesi nzambe merci topesi merci mingi merci nzambe apambola ye apambola ekoleka apambola azongisa mosusu ezala ebele mokolo mosusu mpo tolia mpe totonda nzambe apesa topesi ye merci nzambe azongisa mosusu na nyonso mama asali bamosusu bazokosa biso tobebisi bambongo pesa 2000 pesa 1500 pesa kombo pesa boy nieli eloko moko tozwi te metala oyo na pete topesi eloko te metala tozobima na sachet tozokende mpe na bandako bakoko bazosepela topesi merci nzambe apambola ye ya koleka apambola ye merci atuka natondi na esengo lokola esengo nazalaki pembeni ya mobali na nga ndenge mona na nga azongisinga esengo wana ya komona chasse kouta epa amona na ngai nzambe atondisa ye ya koleka nano namona bolingo ya bamama lokola ye te likanisi oyo azwi oyo abakisela ye mbula nani nayebi papa oyo nzambe abakiselaka ye mikolo lisusu 15 mikolo ke okovivre lisusu avivre koleka mikolo nzambe apesa ye na mokili asimba nzete atambola na makolo minei amona bakokolo na ye ata akoti na libulu abima moto moko akomona ye te esika ya kozala mpe apambola ye koleka asutuka toko nde kosala ya bamama ya boyebolamu tala nzambe ndenge asali kati na nga nasepeli tosepeli mpo chasse ya boye namona yango kala bamemela nga namona yango lelo na nzela ya mwana na nga na likanisi na ye matondo nzambe mokako swala. Bien moi l'apôtre Joe Lombic Danga, autrement dit intouchable dans les et le roi Nzambe ne mutesa ba maramuke bomba biso les alliances monene o ezo superviser plein des âmes. Nous avons un grand ministère, l'église s'appelle l'église des fondements et des portes de la ville sainte. C'est l'Apocalypse 21 et puis Ephésiens 2, 17 à 22. Alors dans l'église, nous avons cette plateforme, il y a gestion à ba veuve, nous les a recommandé dans la Bible. Comment gérer ma veuve. Alors c'est une grande vision, c'est une grande initiative. Aux autres tirés, origine, on a recommandation à coller sur Christ. Il y a soin à ma veuve malamu. Il y a organisé une journée à l'élo, aux thématiques nango et zalaki. Pour ce fin d'année, je partage ma joie avec des veuves. Alors dans l'église, on a essayé un peu de s'organiser. On a collecte, il y a genre en genre. Et puis aujourd'hui, tozalaki na kati ya accomplissement, il y a un programme où il y a repartagé joie na ba veuve. Nanzela moi kodi muto motazui nde bomoni na kati na bilili. En tout cas, c'est de cette manière-là que le Seigneur veut tout gérer ba veuve na kati na église. C'est une recommandation. Alors nous, on veut vraiment être des gens qui obéissent au Seigneur. Na ba principe nyonso les fondamentaux na kati na Bible.
nous ne voulons pas rejeter Nangolu Nzamba Opesa Biso, na makaso Nzamba Opesa Biso na nzela molimo na ye ya kotosaka ye tokotosa ye pe na aspect oyo apesi biso recommandation ya kozwa soin ya ba veuve o baza véritablement veuve âge et ça recommandé aux églises Sengelia Zala na gestion à veuve, c'est pas moins de 65 ans. Il y avait des mamans qui sont au-delà, qui ont au-delà des 65 ans, même un peu en dessous des 65 ans. Et puis ceux qui sont véritablement veuves, ce sont pas seulement ma maman, bah Koufeli Mibali. Et ça kaka te kokufa la mobile de l'excuse aux veuve mais ezapé kokufa la mobile o abala kio solo penza kolandisa mama komina nzambe kolandisa ma mbula matali o babengi l'état kolandisa ma et puis famille coutume donc maman o abala ki bongo avandi na mobile na esika moko aboti bana na mobile oyo bakolisi babokoli mobile atiki na circonstance nyonso to oyo atikela kiye soit na malade soit na ndenge ni topesi lokumu na nzambe papa ake mwasi oyo avandi kobokola bana kolakisa bango malakisi na nzambe mateya na nzambe mama oyo amipesi mosika ya makambo ya mokili kokangama na nzambe kokutama na kati ya mosala na nzambe kovanda na makolo na basali na nzambe et puis kotosa makomi na nzambe koyokamela malakisi ya basali na nzambe oyo bazoteya bango mama oyo azopersévérer butu na moi na kati na prière ye nde aza veuve vraiment véritable kolandisa mama komi na nzambe nde baveuve oyo tokutana na bango lelo la plupart basala professeur sel na nzambe butu moi baza na makolo na nzambe bazoyokamela malakisi balasali na nzambe oyo ngai nazali nazolakisa bango yango wana tokabolaki esengo na bango mpona kotalisa ete toza pena na souci ya kogestionne bango nde nkolo arecommande et puis ezaka na bageste oyo tosali te tokosala yango koleka yo mpe esika ozali ntango mosusu lelo nde ozwi interpellation ke kogestionne baveuve eza recommandation ya Seigneur. Nous sommes là, vous nous verrez sur YouTube tokozala na Gozen Cinéma TV, Gozen Cinéma TV soki bobeti yango na YouTube bokomona biso. Et puis ceux qui botent na Facebook, vous allez na page na biso église ezali obeti apôtre Joe Lombic Intouchable Danga Oromona toza na page à Facebook ezaba programme nyoso te kozalana notre numéro de contact plus 243 089 030 81 57 wana ezaba numéro na biso bola na biso na Gozen Cinéma TV wana nde bokomona ba programme nyoso tout en tout cas topesi merci na bato nyonso tout bazaki ba héros dans l'ombre basungi biso na moetando ike caméraman réalisateur merci nzamba pambola yo na musalo sali pe na bandeko nyonso tout o bazali zinga na ngai poto kokisa recommandation encore au na vie ya ba veuve to sali mokolo alelo. En tout cas merci beaucoup, je rappelle encore mon nom, c'est l'apôtre Joe Lombic Danga. En tout cas, merci, c'est l'église des fondements et des portes de la vie sainte. Nous sommes là pour refonder cette vie chrétienne dans la katanité mabatuko, fonder foi batu véritablement namalakisi ya yambo ya solo penzane kolo alobi yangwana eza lokola oto tiko sala lelo pona tina ya baveuve. En tout cas, merci beaucoup. Nous vous aimons beaucoup. Nous sommes disponibles pour tous vos assistances. Merci. Simple, clair, direct, précis. J'arrive dans les games, je suis calibré. Devant la tirette, pas besoin de tirer. Nous l'argent, on sait bien le faire.